na pesi ba résistant nyonso pa iboyige na pe bino mbote pa ibozali olanda ngai na bokebi pa ibozali na ye kolobela bandeko nyonso bolanda ngai na bokebi pa ibozali bandeko ya Belgique ya Bruxelles tozali na marche ezali le 19 ya premier mois 2018 wana ezali marche ya ba résistant tout oyo baza kobunda na bosolo nde marche wana ezali le 19 ya mois oyo tobengi batu ya Paris batu ya Hollande batu ya Allemagne batu ya Danemark ya Danemark Suède Finlande Norvège Islande biso nyonso tokuta na marche oyo ekozala le 19 na Bruxelles wana ezali marche oyo ebengi bandeko nyonso ya Suisse ya Grande-Bretagne ya Allemagne France Italie Espagne Autriche tobengisi bandeko nyonso wana o bazali nzinga ya Bruxelles tokuta na marche le 19 bandeko bolanda ngai na bokebi naye koyebisa bino eloko moko mpona bandeko oyo oyo babengi bokechu oyo azali mutu ya ka sosio boyebi ye moto na libumu lokola mutu oyo aza na maladi ya bato babelaka beri na libumu na ye ndeko marche ya le 21 oyo ekozala na Bruxelles ya premier mois 2018 mutu moko te aya na marche wana ya le 21 oyo marche ya bokechu na bato oyo na bato ya Moïse Katumbi elongo oyo azali Zambie Jif mutu oyo asalisi marche wana ezali Moïse Katumbi oyo azali Zambie Jif oyo aboma ba peuple congolais aboma ba depute ya Mukungubila oyo pillage Kamine oyo travaille na Hippolyte Kanambe oyo akina baboto ba jardinier Kanambe azali Rwandais tuki yebe azali Zambie Jif Moïse Katumbi mutu moko ya na marche le 21 te marche oyo bokecho beleli bango na so nyangala kata wana koteka be string na matonge na yebi ye akoteka basilipa basi na matonge atandi yango wana boya marche wana te oya le 21 boya yango te ezali marche ba kolabo bokechu azasu combattant te bokechu azali kolabo bandeko bolanda pe na bokebi bandeko pourquoi bandeko la biso ba kongoli bozola bobungi bokechu afine Etienne Tshisekedi lobi na tongo ayakumisa Etienne Tshisekedi afinga Etienne Tshisekedi lobi akomi kokumisa Etienne Tshisekedi afinga Félix Tshisekedi lobi susu akomi camarade ya Félix Tshisekedi afinga papa Honoré Ngwanda akomisaki papa Honoré Ngwanda après susu akomi kofinga papa Honoré Ngwanda afingaki Vital Kamerhe lelo so akomi kokumisa Vital Kamerhe afingaki Moïse Katumbi oyo azali Zambie Jif lelo akomi kokumisa susu Moïse Katumbi bandeko bozwana na bokechu wana na bokebi bomemana mutu wana bokeye na CNPP lokola CNPP pa batretaka bato maboma biso na Congo tobe yango CNPP
awa na Belgique na bité so babenga ngo kombo nini bon me mana bokechu bokene na hôpital ya bato maboma na Belgique na CNPP o ya Belgique bon mena mona mobali wana bon me mana mona mobali wana bakene otala na mutu na ye est-ce que azali mutu normal azali mutu normal te aza mutu liboma lelo soto moni journaliste ya Mokanga Lonzo oya kolabo Elizeri nyangala kata moko mumbafu moko boye atelemi lelo akomi kofinga ba diaspora azali kofinga ba combattant parce que Elizeri Tambwe aza ko travailler na ba bokechu na bato ya peuple mokonzi ba peuple miyibi ba peuple ba compagnie qui tunga ba mafieuse ya moni Elizeri engagé Batouan la service ya Raner o ya Kalev nde basé ko travailler ba Moïse Katumbi nyoso wana pona ko bebisa combat pona ko trahir combat ko lia mabele ya ko lia mongo ya mabele ya Congo bandeko bokechu asasu na combattre pe azaka na combattre mutu amemaki na combat naza koyebisa yo oyo memaki bokechu soki yo olimbisaki ye na baproblème bozalaki nango bokechu azalaka so na combat te mpo azali ya biso te bokechu azali kosoutenir occupation rwandais tuti boyebi yango bokechu oyebi ngai bien tala ngai bien bokechu kosaka na batu te soki yo bamemaki yo na poto komema obi bokechu famille na yo abengisi yo na poto te famille na yo azalaki na mbongo ya kobengisa na poto te po papa na yo abanda kosouffrir na zone ya Kisasa yo moko mpe bokechu abanda kosouffrir na zone ya Kisasa oki na ndako kolala te bokechu nga nayebi yo wapi nga nayebi yo pa ya pauvre yoto oyo azalaki drumer ya Swede na Kitambo pa yo bana kolala pa ya pauvre yoto otiki zo na Kisasa oza na ndako ya kolala te ozalaki bilalalala na bilamba na yo na valise na yo otambolaka partout po lala obana kolala pa ya pauvre yoto oyebi ngai bie bokechu oyebi ngai nayebi yo bie bokechu ozaki mutu moko na kini ozaki na loko moko te ozaki no pe faux musicien mutu abana ko tope kana musique azalaki te nga nayebaki yo te nayebaki yo ye koyeba na mpo na swede Kitambo po bakolo swede baba na Kitambo yo ntango outi na yo na village oye na village namona yo ndenge oya outi na village na basankusu nyangala kata mbafu yo na bandeko ya Belgique na koyeba te me mwana mobali oyo ifole bobeta ye nano makofi groupe na bango wana na aso atekaka basuvete bakoteka bestring na matonge bazali bato kobeta me yo aso bon lokola yo oza kinois te ozali villageois yango wana okomona soki bokechu aza star soki aza nani nayebi te Moïse aza mutu okosoutenir occupation bandeko bakanga muyamu na boloko bakanga biomi na boloko bakanga bandeko ebele na boloko wana Frank Dioko bakanga ye azaki maladi bamenase baleki na tribunal Frank Diongo pour la Frank Diongo batindaki kozwa traitement na poto te batoto baza na prison mpona batindi bango te Moïse Katumbi oyo bakoluka bakanga ye bango moko bapesi Moïse Katumbi fait de route aya kozwa traitement na poto est-ce que Moïse Katumbi azali Zambie juif bango nde batindaki ya kozwa traitement na poto te lelo akongo balunio azali contre Hippolyte Kanambe est-ce si bomoni asali discours aza kofinga Kanambe bandeko moi si Moïse Katumbi azali
Jif zambien. Moi si azali tuti mututi. Azali rwandaise. Moi si azali rwandaise. Azamuta Rwanda, azali rwandaise. Mais sikoyo boningi bozo surtout étranger lokola Moïse. Oya pie mboka na biso. Abomi bandeko na biso lokola ba rwandais tuti. Na ba hippolyte kana ba boto ba jardinier. Sikoyo boningi oche siko présent na muta pays. Bandeko. Tozala nanu batu, tozonga batu. Bokechu. Na leki mo muke yo bobo Bobo ya journaliste na ko ebisa yo na bokebi bobo. Na peso mise en garde ne kozali wana. Bobo ozalaki pa ya Moïse Katumbi na église. Tango ya yaki. Bato ba emilie Moïse Katumbi ezali ba combattant ba ko bunda na bosolo. Yo be bobo yebi bango. Tango ba nyangala kata wana ya ba ka socio wana. Ba dipo wana. Bato ba oteka be string na matonge aso ba ye wana baza ko kozo ba binini bato ba milie Moïse Katumbi bazali bato yo ya kanambe ya service à runner ba pesi bango mbongo o monte yo bobo ya leki wana makamba ko beza lokuta est-ce que ba combattant ba menacer ki Moïse Katumbi na ba mama wana yo bobo ya journaliste o bangoti. Mais tango ba nyangala kato ba senzi oyo ba uta ba village wana baza koloba yo tiki bango baza koloba ba buka lokuta. Pourquoi bobo zo tika bato ba buka lokuta bobo? Mais mawa elekate mais bokechu yebaka yango un jour obetama. Kangama otamwa na Bruxelles wana. Lokola bana Bruxelles bani ko toucher yo te. Mais bokechu yo ko betama un jour. Oko betama réglementaire. Na mbongo zo kolia makila. O zo kote otonga ndaku na village na bino kuna boye. Elo na ebisu ya ngwana. Tala bokechu nyangana katoyo. Yo muto yaka. Na poto bazui slip bazui string ya basi balati su string ya basi obani ko bina na string ya basi ozali ko gumba mana sunama string ko bima na sima mokongo niki basi na biso balata ka be string alati tay base tanga ko tebo string e bimi mundelo yo mo balata ki be string balato be string ya basi po ozali villageois. Oyebi kaleso te, oyebi kaleso bibali te. Diyango baleso string. Busiko yozi butola bokechu. Nani yango ako komiso ministre. Même chef de quartier okotika na kokoma ngote. Bana mutu momoya na poto vina yoka ka socio. Vina yoka ka socio kaka. Ozali crochet mutu moko boye. Bato baleka ba ka socio la ba crochet. Yo ya crochet yo. Boze ba crochet. Yo Élisée Tambwe la nanga la bokebi ozali kolabo tolani bandi video na yo oyo ya pasteur Ekofo oya utolobla ba Rwandais tuti wana a emilie bango na kati ya salle soni esali bango Olive Lembe oyo azali soki elongi lokola soki mbwa na Olive na soki mususu ale elongi lokola taba soki Jeannette Kanambe boyoki soni na ba général na bino bozalaki wana na ba ministre ba emilie bino boyoki soni yo siko Élysée tolanyo na bokebi na bandi wana yo sali tangu pasteur Ekofalabi soki bozwi kaka mabele na biso ya Congo bana na biso ba récupérer mabele wana bosima mabele ya Congo te oboyi kolobela ngo na video na yo po ezali ba problème ba Rwandais po yo soutenir occupation Rwandais tuti yango na Élysée oboyi kolobela ngo o sauté makambu oyo pasteur Ekofalabaki soki bobote mabele ya Congo boyebaka bana na biso ba récupérer mabele wana oboyi kolobela ngo po ezali sujet ba Rwandais tuti
pour yo ozali muto yo oza kosala na service à Raner na service ya Hippolyte Kanambe na bino nyonso pa bokechu bato ba menacer Moïse Katumbi bale mongo ya Hippolyte Kanambe te bale mongo ya service à Raner te bazali ba vrai combattant bokechu yebi batu wana oyo ba menacer Moïse to bunda bituma place moko na bango to bunda bituma place moko na bango yo bo bunda bituma na bango lelo comme kokosela bandeko na yo oh baza ko bunda na bosolo Congo est occupé par les Rwandais oza ko défendre Moïse Katumbi ya kokosa bazali batu bale bambongo ya service à Raner to yebi mutabandaki yango mutabana ngo zeli Elizere ya kokosa oh ba combattant baliaka mbongo ya Hippolyte Kanambe ya service à Raner bana to senga mwoni nyangala kato Elizere bo chopi moko boye biso to koyeba na sima mokongo na yo te biso ba tirer le commando yeba na service militaire etat que ba commando etat que ba to renseignement ngana koyeba na sima na yo te yo Elizere ngana koyeba na sima na yo nyangala kata moko boye pauvre moko boye malheureux yo ozo koloba yo to bibela wapi yo bitini wana yo tala nyangala kato yo mosenzi moko boye yo yepoto na mongo ya makilati oyina poto na mongo ba kolabo yo ozatala ndeko na poto yo oyiba poto yo tala village yo ayina poto aluki atambola ba poto mais otambola ba poto po bona yo danser to yibi poto te bato ba yibi poto ba vana na poto yo za moleki nzela yibi poto te kende kokosa bana wewe oyo kosaka oyo bakumisaka yo ozali kolabo Elizere namona babomi batu awa le 31 awa ba Rwandais bazaki wole bazako beta bandeko la so masasi na ba Ougandais na ba mercenaires y compris ba Congolais ya ba policiers otiki ba Rwandais na ba mercenaires na ba Ougandais ozo ba kaka ba Congolais mutu ba police congolais ne ba ko bomba ba Congolais o moteza mutu yo soutenir occupation yo si tozo ba ndeko na kisasa te bandeko ba so tibiso ba image ya ba sodo ba ti ba tenir ba policier so de Rwandais toti na ba Ougandais na ba mercenaires mais yo ko bimaka ko sa accusation ya ba Congolais ozo ko sa pari ya ba Rwandais toti o moni o ba ko sa mukolo pangwa o moni pangwa yo ko tonga wana to yebi yango peuple congolais yebi pa yo za ko tonga jour ba Rwandais ba ko kimelizere mukolo na kimanzira mo ba Rwandais so kimanzira mo ba Rwandais te ba kinwa ne ba ko boma yo o moi bana we wana ba ko kotela yo te ba kinwa ne ba ko boma yo na yebi so clair so ko ningi to kanga photo ya ndako na yo wana pa yo za ko tonga ngo na mbongo ya makila to ko tona na internet so ni ba service na biso kanga to kanga yango tala nyana ka to bato be Elizere muchopi moko boye na bino ba mama nyoso na za na ba papa boko zo mongo boko zo ana bilo bozo ko tinda botinga bano ba kufili bano ba kufili ba kufili na kini bano ba za ba orphelin baza ba papa ba mama te bozo biloko boko tina Elizere biloko lobi na tongo ko dondo wa akomi na biloko lix abani ko finga so biloko diaspora yangona bola ngala bokebi marche ndenge zali wana marche le 19 ya premier mois 2018 wana zali marche ya ba combattant résistant boya ebele bato Scandinavie, Danemark, Finlande, Suède, Islande, bato Allemagne, bato Angleterre, bato France, bato Allemagne, bato Autriche, bato Hollande, bato Espagne, bato Portugal, Italie, Suisse. Biso nyonso na Grande-Bretagne, to ya na marche le 19. Oye koza na Bruxelles, marche le 21. Boyate, mutu moka bima na marche le 21 te. Ezali marche ba kolabo ya Moïse Katumbi elongo na
boketu premier oyo azali collabo bango na baso batekaka bakaleso basi be string boya ba marche na bango te oyo le 21 marche wana to lile yango marche ezali te oyo le 21 marche ezali te marche zononga moko oyo ekozali 19 na Bruxelles wana marche ya ba combattant résistant bandeko tout boza na monde entier soki boketu aza koloba na groupe ne ba dipo groupe ba compagnie kitunga ya ba soso de malfaiteurs o ya occupation rwandais touti o baza ko soutenir occupation na ba Moïse Katumbi o azali Zambie Jif o baza ko soutenir politique nambe o ya ba bote ba jardinier boyo kaka susu boketu te boketu te ma dimi boyo kaka ete boyebi boketu azali na ye mangobo azali mutu ya théâtre nasi bana na biso na ba mama mususu boyebi soki boketu aleki na groupe ya peuple mokonzi peuple collabo wana bali ba peuple mokonzi te bali ba peuple collabo bazali ba peuple collabo ya occupation rwandais touti boyo kasu boketu su te ba mama biso bana na bino to bundela ka mboka wana ba mama na batata boboti biso bana na bino to bundela mabele wana to ibi valeur ya mabele batekaka yango te mabele ya mboka batekaka yango te to ibi valeur ya mabele to kotaki na armée babi to kowa pona ekolo to kowa pona peuple na biso to kowa pona mabele Élysée tika kobangisa peuple congolais muta kosimba pasteur ekofo azali te wana zoko yao baza ko menacer pasteur ekofo pona ko bangisa peuple congolais o azali pasteur o azana besoin ko loba même na kina loba bo solo aloba makamu nyose bomane motema na ye azana besoin ko sanza yango to wo pona mabele wana lele kofoninga bimi alobi même ba bomi ye akozala martyr akokufa pona mabele na ye même babomi ye lelo bola na langage alobaki pasteur ekufa baki langage moko bana na biso bakobunda mabele wana me bobotoli yango bosima mabele ya Kongo te même bosima mabele ya Kongo te alobaki yango abangaki liwa te azali mwana ya soda basoda ebele bavandaki wana oyo bakoma ba général ba colonel bayebi papa na ye Ekofo azaki soda azaki pe gradé azaki aumônier militaire papa na ye aumônier militaire ba général wana bototi ba grade bolati ba grade na mapeka na bino ba civil ba sibumbu ba faux général tala mwana wa kaka muke oyo bino boyebi papa na ye na tango ya phase na tango ya phase me mwana wana alobeli bino na kati ya salle na bino bata PPRD na bino ba militaire ya phase elongo complice na ba Rwandais bazali na kati ya salle baza kolobela bino bozwi mituna bino botie na se banyangala kata ba mumbafu boyoki soni na ba ambassadeur tu boyoki soni omoni mwana mayele pasteur Ekofo azali mwana mayele mwana ya bwanya oyo éducation papa na yaki soda pesaki ye alobeli bango nyonso bazalaki place wana omoni mayele ye kotanga na poto atanga na poto omoni mayele oyo atanga na poto pasteur Ekofo lelo alobeli bamindele wana po ayebi vérité ya poto me bino bano bovandi na poto lelo awa bino ba diaspora boza koteka mabele ya Congo likolo ya falanga likolo ba 200 euros ba 150 euros oyo baza kopesa bino na Moïse Katumbi oyo baza kopesa bino na Kalev oyo mutu aza kolela mbongo ezali Élysée ya kopesa bino ba faux combattant ya ba faux combattant belé boza kolekala babandi vito zo komona bino boza na misala bosalaka te bino ba combattant wana bovandaka tongo nyonso 1h du matin boza koleka na ba video makambo malonga boloba asu makambo occupation te
bokome koleka wana mutu abalia ngando o aza kobenga bino na akobenga bino na France boza kosa bemission tongo poko to bino bozali bato Moïse Katumbi tokotanga ba liste na bino ba faux combattant tout o bazali ba collabo baza ko soutenir Hippolyte Kanambe na occupation rwandais touti na ba Vital Kamerhe na ba Moïse Katumbi na kotanga liste na bino bomoni pasteur Ekofo abangelo ko moko te ngape commando boyebi yango na banga ka mutu moko te mabele basakana kana mabele te mutu moko ko simba Ekofo azali te azali mobali a mérité azali mobali soki ba pesa ka mutu grade kaka la minito toza kola te grade na mapeka na ye azali mobali ko tika la mobali ezali ba combattant ba collabo ya basi o bata ko teka be string na matonge lo bezo ko bonga na politicien lokola boza ba domestique ya bokechu na ba musu ba na Hollande ba nyangala kata musu ba na Hollande kuna boyebi bango bata peuple bokonzi ba nyangala kata ba tufi moko bota produit ta mafuta ya pamba bien ko pakola na longue ezalite kubuka ta ba tongo nyoso ba peuple bokonzi ba kubuka o tela musu la kubuka ba nyangala kata ba soso le malfaiteur ba compagnie di tunga. Merci mingi na ndeko na ngai olongoli peuple congolais soni pasteur Ekofo mobali olaksi mobali olaksi ba général wala nyonso o basalaki elongola papa na yo tango papa azalaki omonier na kanchachi mpe na kankokolo olaksi ba papa wana oyo basala pa imongo na papa na yo lelo bakoma bakonzi minene na nsima wana baza kosoutenir occupation rwandais tuti ovandisi bango yebisi bango soko bino ba général wana boyoka mwana oyo autoloba boyebi ye azaki mwana oyo papa na ye pe asalaki na service militaire azali mwana ya soda asalaki na service militaire boyoka kolela ya mwana wana bino ba papa wana ba général wana ya mikolo wana boyoka voix Ekofo bo tourner minduki na bino bo ballon contre ba Rwandais touti alobi na bino bien pays na biso est occupé par les Rwandais touti basi mabele ya Congo te so ba simbi yango bana na biso ba occupé mabele azali mobali bongo yo liser zo ko leka wa kola boye nyangala kate liser tambwe yo jour to kozona mutambo jour wana okoyoka eloko to kosala yo jour wana Nasir toko beta yo kotika la bulumu toko na net Nasir ko bunga yo baso le malfaiteur boso nga campagne wat bino ba dona boso yi campagne yo Élisée Tambwe collabo central boso nga campagne wat na ba dona campagne mne kota na maya na kotika la kolia mongo ya mabele ya Congo te bozo exemple Ekofo bino ba pasteur tout bozo na kata Congo bozo exemple ya pasteur Ekofo lelo église même au Sengo abimi alobla makomako ya Congo bozo exemple pe ya Mosengo ndenge be église lelo ba eko tele mapolo makama mabele o ya Congo bino pe ba pasteur oyo bozali ba collabo bozo eyano ndenge baninga na bino pasteur asali na papa Mosengo ndenge azali kosala bosala eloko wana mabele basakana na ngote tango biso kote ya armée babi toko wapo ekolo wana batela peuple na yo batela mabele na yo bapalestinien lelo bakoma baesclave mabele na bango lelo bakoma koprograme yango na prison États-Unis au bolole moko boye azara soki azala problème ya mutu azala problème ya mutu na ezali kola bokechu ndenge mutu eza kosala te bamema bango na prison bameme mpe na sene pepete omonte ndenge